Ma Mission TV, le miroir du monde. Un verre de plus likola kwiti nanga nazobanga nokina koma alcoolique mama nangai ya parfait Gisèle ngani ayatula aldabunise bolingwe komisa mingi ngambo ya pasi baike na malita basusu no bitalo mingi mitemezoka samuna bolingo bibi kapingala pa kolinga ba deception lekie ah bolingo ya nanga ya zonga no kite na koka ah bolingo nanga papa Daïda ah bolingo nanga papa Soraya. Vas-y comprendre hein beaucoup ta pena minimité. Oui, on a parlé mon web sur nos salons. Il y a une chambre. Il y a merci, check. Info yoki mongongo nanga na répondeur chéri. Ni melanga na zangi maloba ah. Loin de toi na zuma kanisa ko bombo yo na zomona na bam photo. To na zoyo ka jour et nuit ya barchive. Na bomba yango lokola buku ya lopango. Do ye. Comprendre bien mon bomba lokola ba chiffre ni bomba beaucoup lopango surtout longoni abaki c'est lui qui n'avance pas recule donc biso le voit toujours avancer tout ça dans la vie donc bon c'est la biso impatient moi na toi bota mana 9 mois tende bo c'est l'album oh petit on en ndeni te bana msuba ina ba 13 mois et puis bana msuba bota ba on a sexe il faut pas passer la merde ba mi pas dire genre ba disco keba la vérité ba le match ezalo wa bano yo komeka otinde mai te pas ko lo citerne na mai na palais so ba respirer ya te do mobulu o bukelanga koni zamba pene ve na palais donc basa bana moko babota na ba moko moko bana bandingi na ba moko zamba sela bongo donc bal le match yango podium ya métro mkoto kendaki kuna to moni ozwaki quand même envie wana ya rozala likolo ya podium ya métro et puis apesi au micro olobi merci leader et kamwisi bato quelle politesse un artiste un musicien zala na BCBG ya zulu zala roi ya ponaye ok na podium na yo bengi merci leader non bibi naza toujours yaya za yaya mais yé pas ya ke ya comme leader ya batu na yo wana donc faut respecter comme bona ya komina cela ne veut pas dire que ne na benga leader na biso président Binadama mais il était leader ya mission na ya monde ya batu basengi bis encore na bi awate ko za makamu ya grande maison hein donc grande maison voilà maintenant bo senga vraiment que bis tout ça la wana on est là il faut que ndeko kumisa mwana mai parce que on est adversaire dans les affaires mais amis dans la vie ya ngomoni président azo prouver yé même donc on a bana ya ba voisin yé azo prouver na yé vraiment donc oui satana yé so bobo ko ndima ata mabanga na matiti et on ndima po ya lobaki l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien bolumbu ya mokombo so na kati ya zambe zalaka nango n'impact te yeye ibika pinga yaya gorilla kosa banyama zamba ki asalaka box na kake yango wana tikala tolopolele motaka ya mama malédiction ya bato basuki wana donc babi te yazuli inspiration wana euti wapi motaka ya mama bénédiction ya papa bate banani batekelaka yo yazuli lobi ata vérité donc omoni biso père moto consulta bible makasi il faut pas ozalaka pasteur donc Noé tanga autant ça va faire ba bateau na yo wana moi fatigue likore ya kita ngo elamba pesa na te poso kaka akia ça moi répond na poso ala type poso ça genre ka ekima alors les fantômes mona ki les fantômes on a ce que les asi papel ya go benga ba massa ne bo ata ba bo rappel or les fantômes on a massa ki bénité ya ipina donc maudit donc bénédiction pena donc comprendre ya mona ya ki inspiration ngai nazalo kula pour mon lelo na kata mboka nde on a bakari tambola bibi kapinga il y a des chauffeurs simples il y a aussi des chauffeurs mécaniciens donc on n'a pas na car na nganga ko benga mécanicien ngamo je les suis vous comprenez la chauffeur simple et bobenga biso ba mécanicien to venez to bokisa la bino mais nga penal na benga pena mutu ya bokisa la ngana ebité bon mécanique on sala yani na longoli côté kuna potam so kanté saka yango mu net mikolo locataire aboti mwana elongia bailleur na ye selon bula bila da mazule malongwa na paloyo e bongo boya bibi kapinga anga bakosela nga izemi mazule mababa mbelanga mwana ye mwana ngo mobimba tata lopango ata poala mbiaka mwana zwiti ake kozwa libandi ya tata lopango
Pona bolingo bebe nakoma kuluna nakoki opesa okazaka sapato na cravate me bilengi ya buni ya jamais tokabula ata tobota mama apasa na benga mura soki mura akoki te nabenga Gijuma yela to mpe lisusu nabenga Bibi Kapinga MMTV check tosuki wana mwana koma rose longi ya papa lopango ata libandi azwi grand libanza papa lopango ata poala yaya tovandela yango kaya 200 page etonda na analyse donc tobetaka bango bayoka ndambo me basala baanalyse ebele epuis lisusu sheri mo bazolanga mbanda roulage ebia moko sheri azoli ngai mbanda yango roulage à chaque fois nayaka visite faut bacréer bambouteillage mais Bibi Kapinga na décidé nakuma ambulance etona matana wewe mpona bolingo na ngai na bebe na ngai wazomeka bebe nakoma kuluna mpona koki opesa okazaka sapato na cravate bilengi ya bunia jamais bakabula sheri basi bake na rompwenga mosika nazwa wewa to express mpona koma kuna yoka réponse bisika yo tindaka nga basi bakanga kadena ya monene. Ma mission TV, le miroir du monde. Au Montforti, c'est Likia. Au Montforti, c'est Likia. Vous êtes le bienvenu dans ma mission TV. Nous travaillons à votre demande. Bosengaki Yazuli Yazonga na plateau ya ma mission TV tokokite to bengeli bino Yazuli o bino nyoso boyebi na komba yaya BCBG la machine à musique, autrement dit les robots de la musique africaine. Bibi Kapinga benga rabango bongo yo peso na kombo na yo bengi la rabango bengi. Mais en temps j'ai dit merci à Elbito Coiffure depuis Saint-Denis. À Elbito Coiffure depuis Saint-Denis. Et puis merci à Torms Lumière, na Bossanité, mon partenaire privé personnel, Gelor et Kanga Moté Moya Toto Lorba, quoi, notre maman. Et depuis la France, na Bossanité, Lissousou, Messieurs Gijuma là depuis les États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas na Babette Lusanga, Moté Maya, Riki Moutouabo, notre bof. Yazuli. Réclamation au nganazu na bi na yamine papa chéri et moko na comprend vraiment que était bas na papa chéri ba partagera puissance na papa na bango et ça dit quelque chose de bien parce que ba tout vraiment ba réclamer mais ba réclamer kinga aux alana Tolbert na plateau bon ba constater car mi sale les grands musus mo ebele et contre temps mo repesa mitala BCBG ba concert ebele concert musus s'est présenté na Grand Hôtel. Voilà pourquoi Tolbert a dépêché. Mais Yazuli orolobane tinini par rapport ya ba fan oyo ba réclamer yo ba bi non Yazuli est spécial. Des fois zo répondre na banzembo non. Bibi Kapinga donc na salué mon boss c'est pas Yazali Binada El Salvatore de la Patria. Na salué yo mo pesu Bibi Kapinga na chaîne na biso MMTV ba o balanda ngo par-ci par-là. Na bo senti ba Gijuma là comment on appelle Elbito Coiffure, Dieu Tumba Puissance, sans oublier les sous Idou Moudiata, on appelle le meilleur, donc il passe à Idou Moudiata, garçon propre, l'enfant propre, voilà, quand on dit là. Donc, yes, le banini, pour na batouana nyon so ba réclamer yo ozonga le na plateau, parce que ce que oui, deuxième tour, donc c'est-à-dire rien à dire, rien à signaler. Bon, bango pona lobela bango bayambanga na fokalo boyamba n'esprit ya bien maté ya stratégique à trangale lisu mwa binadama eza fota musique à Congo toko bomana toko finga na segento wela kanini c'est mon l'amour et non la guerre qui sont la paix to swanda kisa ya Sarkozy na François Hollande bawela kabo konzime babo makate France bandeko Congo yoyo konzoto ya motobite ni meke jamais loboko lobana lokolo longwa na nzoto nanga masuwa konana na yo mawave loboko pepinga yi ce n'est que le début voilà quoi. Et ça linga plaisir ya romona yo lisusu na plateau et puis na ebisio que non ba fan ba réclamer yo au pensa ta 2 minutes té alors lokola bango ba linga ki au plus na mama rambuna yo o saline c'est Elbito kokaté alobi on ne coiffe pas deux têtes à la fois tu coiffes là-bas tu coiffes son tour je le coiffeur même Elbito Coiffure n'a jamais tenu des ciseaux pour dire que je suis professionnel.
c'est l'un après. Il y a solo. Ah, il y a comme ça, oui, bah. On a mon quoi. Jamais vu. La salut sur Opi, Nami Kili. On a plein de copines, il y a madame Pena, Opi Senge, donc depuis Potazo comme un bon dans ça là. Rien à dire, et pas Nabiso, tout ça la choix bien, tout le leader, Nabiso, tout le est toujours patient. Baba, c'est lui qui n'avance pas, recule. Donc, Biso le roi toujours avancé, tout ça à la vie. Donc, bon, c'est la Biso impatiemment. Moi, on a tout à bout à 9 mois, c'est l'album, oh, petit, on a un 13 mois. Et puis, on a sexe, il faut pas passer la merde, donc, genre, disco, Keba, blague. Vraiment, genre, il y a balle de match, il y a maman ou bota rabana na césarienne. Keba mon bota mana voix baste. Bota donc balle de match que bota mana césarienne pour ça compliqué. Alors balle de match ça le bano yo comme on tinde mai te pas le citer na mai na palais. So ba respirant ya te dans mon boulot. O bukelanga ko ni zamba pene ve na palais. Donc basa bana moko bota na ba moko moko. Bana bandingi na ba mo nzamba sela bango donc balle de match. Yango quoi. Et ce que tu retrouvé peut-être Yazuli avant de côté na vocaux ou peut-être bangoni so ba sepele nango ou ba mona ke pena bon live to cause peut-être nzembo nini ou ya JB Mpiana ou peut-être yo lingela rango so revandi peut-être na podium bo sala JB Mpiana plaisir to na public na ye to peut-être ata une chanson pour que tout ça la plaisir na public et la nabiso pour bon ba réclamer qui y a papa chéri. J'en ai qui au voyage brusquement. C'est l'aéroport plein de bafés rouges. Na coco rompre mon combi ambulance. A même manga soi-disant accidenté. Bapé Sabison c'est la priorité. Na kuta yo avant au sala checking. N'annule le voyage na yo l'amour plus. Si mon boss là où vous allez, vous avez petit naïo, veut dire vraiment donc œuvre gaïo le bana, œuvre zoloba. L'issue bamba, non peut na mon air faut pas naïté pour tout donc c'est bon. Kitoko. Hier je te retrouvé na podium ya métro, mkoto kenda ki kuna to moni ozo ki quand même en vie wana ya Rosala likolo ya podium à métro et puis après au micro au lobby merci leader et comme ici bateau. Quelle politesse! Un artiste, un musicien zala na BCBG. Ya Zoulia zala le roi ya ponaye ok na podium na yo bengi merci leader. Non bibi naza toujours yaya ça yaya mais yé pas ya ke ya comme leader ya batu na yo wana donc faut respecter comme bona ya comme na cela ne veut pas dire que ndenge na benga leader na biso président Binadama ne leader ya mission na ya on monde ba basengi bis encore na bi awate o eza makambo ya grande maison. Hein? Donc grande maison voilà maintenant bo senga vraiment que bis tout ça la wana on est là il faut tout qu'il ko kumisa mwana mai parce que on est adversaire dans les affaires mais amis dans la vie ya on est prêt à prouver yé même donc on a bana ba voisin yé a prouver na yé vraiment donc oui zata na yé so bobo ko ndima ata mabanga na matiti et on dit ma po ya lobaki l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien biso pe bazule mato manquer na biso rien tout ça ka pembe na vie Oulo la va mener caillou, on est là de et quiconque s'attachera pembe na binadam yo mon a dit Yazuli si ko so to bi totala mokie avina yo matina podium wana okiti otali penenge leader ye moraye mais neti ya ibator to mona kaka artiste musicien mais aye pena to sentir qui awutaki na mutolo ya BCBG à l'écaille quand même pendant quelque temps to mona ba bébé chéri baye et leader ye mo repas avec en place ba tout presque nyonso ya BCBG ba ya ki vraiment ba Gidel ba Gidol ba Gilles Kibin Séguin Mignon. Donc presque une grande partie à BCBG Zalaïwana. Yo na parno à vino ezainetini comme on a qu'un artiste et musicien a quitté déjà groupe et puis l'ancien leader naie a eu soutenir yé. Donc on a talaki degré monté mawana monene ya papa chéri un gros cœur donc via Zanango qui mutimo boyé a quitté le groupe à sali yé puis a invité à yé naie à honorer
non nzambe bakisa mikolo na ba mikolo ya vie nange tikali bakisa la ko binadama po Sulina mikolo yo koma lokola politicien moko boye aloba na biso te yango na opesa ka exemple politicien moko aloba Kabila totondi ona noté lelo ye moko akei na yake ko postuler pour ero ko pesa ba vie au mona te ke wape na bana tout ça te na biso bibi d'ailleurs oyo maman mona emba te pour na binadama n'a rappelé ce mot pour comprendre le degré de ma vie. Ma bouche ne cesse de répéter ces mots. Je t'aime souvent. Mes yeux réclament ta beauté, jamais y résister. Solona yo yanzo te comme ta parfum préféré nanga. Tendresse, affection, na plaisir. Et tinda ganga na yemba. Na yembi papa chéri. Na koyemba binadama. Salvatore de la patria. L'homme qui a sucré la banane. Sulutani. A kongenga loko la moi. Ye kitoko loko la wolo. Belvina talatala na kisano la loko la pièce rare. Tala degré. Kevin parfait oyo qui quand même Yazouli monsieur Gujou Maela baza parmi bateau ba réclamer qui Maela la beti pena CT wana donc mpaka lingomba donc depuis avant bisoto ya Gauthier Moudia ta le gouverneur donc Idou Moudia ta le représentant légal nanga tabakin père kitoko check Ino Pezouli Julie Larose Julie Larose rien à dire donc bango tunde bazana ba Hollande baza d'accord pour baebi makambo kitoko bimaka ngongo pe ya kitoko ya lakani ya bana bango bitumbeza nango na maloba te vrai komba yango ya wana mungongo ye onzemba zulema nzemba nani aleki ye bwaka kapinga ba bwaka na mokonzi abisa encore mais tout apona manaki yungulungo sengeta luta ve kaka farine boyamba n'esprit ya bien maté ya stratégique à trangale lisumwa binadama eza fota misika Congo tokoboma na tokofinga na segento welaka nini c'est mon l'amour et non la guerre tissons la paix tozwandakisa ya Sarkozy na François Hollande bawelaka bokonzime babomaka France ete bandeko Congo yoyo konzoto ya moto biteni meke jamais loboko eloba na lokolo longwa na nzoto nanga voilà quoi. C'est la bango ba vokango Yazouli parce que ba réclamango et ba bibi vraiment tu n'as pas donné beaucoup plus du temps à Yazouli ya Rosala oeza ba voko na ye otolingaka yango lelo na ba kinanga na bonanga na sumuka na boyi na ba réclamer lenga ba dada nsemi mais c'est les propres ba jotumba puissance ba réclamer na lobité na tika pena et là on a bomba linga yango bolumbu ya mokombo so na kati ya zambe zalaka nango n'impact te yeye bibika pinga yaya gorilla kosa banyama zamba ka salaka box na kake yango na tikala tolo polele motaka ya mama malédiction ya bana batu basuki wana donc babite Yazouli inspiration wane uti wapi motaka ya mama bénédiction à papa bate banani bateke la rayo Yazouli loba ta vérité donc comme on biso père moto consulta bible makasi il faut pas oser pasteur donc Noé tant autant ça va faire ba bateau na wana moi fatigue du corps ya kita ngo elamba pesa na te poso kaka akia ça moi répondre à poso ala type poso ça genre ka ekima alors il fanta mona ki il fanta on a ce que le asi papel ya ko benga ba masane bo atala ba bo rappel or il fanta on a masaki bénité avec pena donc maudit donc bénédiction pena donc comprendre ya mona ya ki inspiration ngai nazalo kula pomoni lelo na kata mboka nde mona bakari tambola bibi kapinga il y a des chauffeurs simples il y a aussi des chauffeurs mécaniciens donc on n'a pas na car nga ko benga mécanicien nga moko je le suis vous comprenez. Le chauffeur simple, il y a un mécanicien qui vient de bon la bino, mais nga penal, na benga pena mutu ya bon la ngana éviter bon mécanique on a salarié. Bon même outil ina so ya au comprendre ma comme ça ina ozoate naturellement. Hein? Que bakodi. Que balisus. Voilà. Donc avec Yazouli et ça ina inné. Donc inné. La musique pour moi c'est dans le sang. Descendance à grand-père, père ngai. Donc il faut que ça il y a 4 pour boya pena pena blague té donc continuer kasi vocal en motaka ya mama na longo côté kuna potam so kan saka yango mu net mikolo locataire aboti mwana elongia bailleur na ye selon bula bila da mazule malongwa na paloyo
E bongo po ya bibi kapinga anga bakosela nga izemie nga Zulema baba mbelanga mwana ye mwana ngo mobimba tata lopango ata po alambiaka mwana nzwiti ake kozwa libandi ya tata lopango mpona bolingo bebe nakoma kulu na ye nakoki opesa okazaka sapato na cravate me bilenge ya buni ya jamais tokabula ata tobota mama apasa na benga mura soki mura akoki te na benga gijuma yela to mpe lisusu na benga bibi kapinga MMTV check tosuki wana mwana koma rose longia papa lopango ata libandi azwi grand libanza papa lopango ata poala yaya tobito vandela ngo kaya 200 pages etonda na analyse donc tobetaka bango bayoka ndambo me basala baanalyse ebele et puis lisusu chéri mo bazolanga mbanda roulage ebiango chéri azoli ngai mbanda yango roulage. À chaque fois, il y a une visite, il faut pas créer un embouteillage. Mais Bibi Kapinga a décidé. Donc, comme ambulance, c'est un matin, oui. Pour na bolingo na la bébé na ngai. Wazo meka bébé na koma kuluna. Pour na kokio peso kazaka sapato na cravate. Mais bilengi ya bunia, jamais bakabula. Chéri basi bake na rompwenga musika nazwa wewe to express pona koma kuna yoka réponse bisika yo tinda kanga basi bakanga kadena ya monene vas-y comprendre on a d'autres tindo neti wapi na tinda e kote moko ebisinga koto tinda nga basi bakanga OK donc kadena bena ba numéro suka ba chinois sali wana bakanga donc moyen kutu et puis basi bake na rompwenga basi bake na rompwenga ba. Donc voilà. L'amour oyebi ndeko sakana na bato mbalo yo na boyi. Tellement ba déception le Kebele n'a préféré cette fois-ci na kota nanga kuva un jour na komansango bibi kapinga finganga ye Zulema mudime kop. Totika oblo wa disque. Voilà. Alors yaya na babiloko na ye biloko musu na yo kalelo kaka. Donc aussi ça côté marché ba détaillant. Bon, à 50, bouquet, on a 30. Et c'est pas cas. Les gars. Au fond, on va faire. Bon, ça va, il y a le bas, on est na bomba, on est trop. Il y a un page, je me souviens vraiment, ah ouais, ça c'est l'interdiction à mutuelle les cas. Donc, ce que les gars, côté, en bruit. Ce que tu as dit, vocalement, boy, bah, réclamer un autre balobi, et ça, vocalement, boy. Oui, Nzela et le baka Nzela velele. Ok, merci. Réclamant danger. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de si spécial? Il y a vocal ou on a bazo réclamant au moyen zéro. Les Danois en Danemark, on a maï nangai, aux ogadéas Zulema, rien à dire. Donc, ils ont un message, mais ils ont quand même comprendre. Le gouverneur de Chicago, Fiston Mouela, il a dit alors, tu as Sabine Lorabino. Bolumbuya Mokomboso, Nakatia Zambe, Salakanango, n'impact teye. Il dit à Tayaya. Gorilla Kosa Banyamazamba, qui a Salaka Box, Nakake, Yangwana Tikala Tolo Polele. Motaka ya maman. Malédiction ya bana kansi bénédiction ya papa. Yo mwana kanga miso me papa za kotalela. Nzila velele. Nzila kinsodie. Ogombra kotango. Merci Yazuli, nous sommes presque à la fin. Batouba réclama ki mingi. Alors on a ça la carte de monte na bango pour tout travail rapport na compte na bango et j'espère que binonyo sobo sepeli yango nazo ebisa bande konanga obo sala nanga musala moko. Bosunganga to sala kaka musala otoyela na internet même que to zala à moins que to zala un objectif moroté pour un objectif nanga ezala ko sala plaisir na ba téléspectateurs ba sala ba demande net ya boye il y a réclamation ya Zulema pour la deuxième fois et lobi na ebité ba réclamer ngana ni susuna yamba et ngana zala ha wana pour na bino pour on sala musala obino bolinga mingi s'il te plaît immeuble Iginzoko oya benga na texto pa na yo
donc nakobosa nete bambote na ngona immeuble au comprendre en dehors immeuble na pesa pe numéro na ngapo bo bazwaki te tant musuba le directement pa Zulema ouais 090 73 95 031 je répète 090 73 95 031 Malamo Zulema rien à dire. Voilà, donc on a un numéro à Yazuli, pour réclamer qui Azonga pour la deuxième fois, bon moni Azongi et par rapport à ba concert Yazuli, bon mi kabola neti ndenge nini. Neti lelo bon un concert na Grand Hôtel, lobby concert na Ruben Hôtel et puis bola la Ernini, bopé ma Ernini tikana lo benga mino les robots de la musique africaine. Il y a un problème avec expérience. Donc mettre à ça l'entraînement na mabanga na banzete donc soit je face à mon tout. Beaucoup regretter les comment. Et en est-ce que biso ba maniaque nous les comment. Blague à part, oui on a moi 4 ans 5 ans biso to bando ma depuis tout à TV na batterie na kin courant agité. Vas-y comprendre ni maman ouais. Donc so il nga chanter là 3 ans 4 ans, bo lukele ba problème. Donc faut bo sang ça ba ina à la 5 bo yena ngopina pananga. Blague te makamba koyemba ngala lobi na mino makamba te o bani te koyemba oyo yana ba inate vous comprenez po komika ka ngala le kana ba ina ngana ba bosa na oluka bino face à face na bibi aluka bino merci Billy. Vraiment quand je suis avec Yazuli il m'arrive quand je suis avec Yazuli il m'arrive de fois non il batté en fait question ni sous na tourner ya on a ngara mingi na tikele micro asa la rabino ba voko oya sala parce que na ebité Yazuli ko ide yo moko travailler na coulisse pe na quelques temps sous jeune ya mombele po ba bipe na mombele kuna ba musicien ba bimane ngai bwana za descendant ya ba vie mopero so ebi na mombele mopero. Donc, là, il y a chama, il y a des vieux tels que bah émené, il y a aussi attesté na chama. C'est quoi l'histoire au bêta. Donc, au moment qui va vieux le quoi bah mon cara venir à cause. À l'époque, na yéta on a prêtre, il y avait pas de prêtre à Kinshasa. Le loco miga au kam taki au maman bah dire de batcha na ba téléphone bah ni soit grand prêtre à venir. Et au moment qui papa chira bonné mamba prêtre abine motopamba. Bon siko zule mazana motopamba pour bah vieux na biso wana ba niar kaler bazalaka. Grand prêtre diura. Te bana kini ba ebi bana kini tour ya TV na batterie oh papa braza papa kini le combien to fa no na chambre cheka boy oh échanger 90 chaînes vas-y comprendre mais vocal ko silisa la ngo poto silisa hein vocal oyo vocal nini ko silisa na ngo poto silisa vocal on a ko silisa ben na beta na ba vocal mais vocal on le laka papa chéri kaka vocal mo bo payer linga nkola liboso ya na BCBG vocal nini osala pona ba accepter le loza la zule maoza oye bango so na betelo pa histoire maman dans une air émission na yo vidé pe ndule kune bandi ambri mais c'est jusqu'au prochaine émission na ko betelo ndinga na kota mouvement s'il vous plaît ma sœur vocal ta test we bien resouté ouais test nga sala test hein nga na kota na ndenge mo boy donc mango na biso to on dit to que retard na boulot pour yo pour sala kuna na boulot faute dans la cumulé ngoyo voilà donc prochaine émission to beta na histoire ndeni JB ndeni Zule makuta na patron na JB pas comme musicien JB pour avant na kuta na pena présent na mokulu na utaki donc il faut na beta pena nyoso en détail alors ils ont biso temps ebelé ils ont temps ebelé bande ko na pesa bino ka vocal o bolingaka pour info yoki mongongo nanga na répondeur chéri ndimelanga nazangi maloba loin de toi nazwi makanisi ya kobombo oyo nazomona na bamfoto to nazoyoka jour et nuit ya barchive na bomba yango lokola buku ya lopango do yeye soka mama ndingola comprendre bina muta bomba lokola barchive ninga bomba buku ya lopango surtout longone tikuna par exemple poto kabwana bino fona sabino kailo mo ya mukeli susu. Un verre de plus likola kwiti nanga nazobanga nokina koma alcoolique mama nangai ya parfait Gisèle ngani ayatula alda bonise bolingwe komisa mingi ngambo ya pasi baike na malita basusu no pitalo mingi mitemezoka samuna bolingo bibika pingala pa kolinga ba deception lekie
Ah bolingo ya nanga ya zongano kite na koka. Ah bolingo nanga la papa Daïda. Ah bolingo nanga la papa Soraya. Vas-y comprendre. Hein? Beaucoup de temps, minité. Oui, on a parlé mon web sous nos salon. Il y a une na chambre. Il y a belande gonangai. Merci, check. Souka, Batouni Roko remercier et puis émission Releka qui peut-être 2 ou 3 personnes peut babenga kio balobi azuli non biso vraiment on est ba fan à BCBG ba se sensibiliser ba partager à émission juste pour na balanda ou eza ba musicien na bango au rôle baneti en tout cas bibika pinga na pesi bango lisusu ba merci à trop ndeng balanda surtout MMTV na biso yami balé na pesi merci à trop po et belé kuto ba sala tu ya zulaya na ba plateau na bango na oya pété bibi ezali kama makila netolo babilo iné ba force na ngote ko forcer nous trotter exemple na ngeza lokwa exemple lokwa ba vina biso ba redia misi au moni na ba l'Occitan ba kabelo pété tatouage té yemba le kaiko so moni ngoza gâteau vous comprenez na oyipsa yo mtu ana tembulin ko décorer ce pour comme madès na on comprendre été vas-y comprendre c'est bon saluer net banani na pesi opi senge na poto wana pina master ya momi nanga na pesi mama na bébé Bivens ye wana Denise Bokoya na ko pesa sous papa nanga botanga pona za la Zulema na mama nanga Vero sans oublier mon patron wa sala na za Zulema qu'il pleut qu'il neige ya yambi aka mo konja bis encore bakende poto bazonga bango ba parisien basali sali centenaire semble matama ye baladi formé à Japon Zulema Ngwanzu ba parquet na ba parking kasi côté bis encore piéton toujours champion émission sur la vocale yokani check voilà c'était Zulema ya Zuli Yaya vraiment Yaya kana musala et ça là un plaisir tout na rali sous na même plateau et puis réclamation ils ont continué merci beaucoup c'est lui qu'on appelle Christian Vemba Yaya le pharaon de la Suisse Moté Maya Mama Chantal Vemba et pourquoi pas na capitale Lucial na Kinshasa toujours passer ne ba séjour à Kitoko na Beau Sanité Mama Toto leur ba kwa Moté Maya Gelor et Kanga depuis la France donc na kokende sous na ko remercier Tremplin Royal au fêter bientôt anniversaire il y a 2 ans il y a ma mission TV Kuna donc Rosala chaud na chaud sur aux invitation vocal il y a ma mission TV est-ce que ça c'est long vocal vous encore mkolo wana il y a 2 ans vocal au mot fortice pardon toi on vocal au mot fortice oh on est à ma mission TV ben nakolo ba tokoza balabala moko me ba numéro le pango kiseni pour balbi ma mission TV za balabala mais parler no numéro ni pour parler na pa numéro ni on comprendre et oui bana mukolo ngo potije ozala to lubaka ate mais to goye to yemba surtout na luka ba chanter wana ba kanter za bango c'est pas bino na ibsino ki boza bino hein lakini kuma na ka bon vandika bolo mbenga au général donc Caporal la rassuté ba kombonde legi trop outino somba 300 masango président yaki ba président ko mi combien donc bon comprendre makambo lu quoi ça ba charge merci beaucoup ma sœur. Derrière Yazuli, donc on est dans annoncé nos 2 ans, il y a ma mission TV, on a boss na biso aux avions à Komi Kinshasa, on va vous le présenter officiellement na caméra et ma mission TV 2 ans déjà et ça et le comme qui était toujours na confiance na bino bosala biso ya musala auto sala la rabino voilà toko kisi 2 ans et fête en haut et kozala na novembre donc déjà beau s'organiser il y a repé sa biso bakado na bino en amont pour l'organisation. Ils ont quelque chose de bien. Je dis merci à mon partenaire en espèces grâce Keta LS lui sa père et na sanité bateau nyonso basala biso vraiment confiance du cœur biso petoza na bino bo continuer ko s'abonner na ma mission TV 28 000 et quelques déjà et ceux qui te commis pe na ba 50 000 et quelques to réclamera li sous kara parce que toi na posa to comment na ba abonner le roi Jay-Z to comment na ba abonner le roi ba Kylie donc ça nous fera un grand plaisir. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours dans Am TV. Quant à moi, bisous, bye. Au Montforti, c'est Likia. Au Montforti, c'est Likia.
Ma Mission TV, le miroir du monde.